Weekend et là mon mabota na bino tika to fongola magazine moko lelo info 15 RDC moko lelo pona ko sabino ke mokonza mboka garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki na bureau na ye ya musala mwana mboka Jules Alenge Tekei wazali inspecteur général ya IGF pona nini bolanda reportage oyo. Qui a dit que Jules Alenge Tekei a royamamate pa ya mokonza mboka garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bala Kinshasa pe mokili mobimesenge na bino boye barake gendarme financier ayamama ki pa ya Fachi Beton kwa Tombolo chef na ye direct oya chaye po akengela aveyaka pona mosolo ya mboka ba utiliser ngo na nyamu te na yango na boza komona chef de l'état Fachi Beton Mukwantombolo Mwamai ayambaki inspecteur général ya IGF mwana mboka Jules Alenge Tekei oyo ayayi kopesa ba rapport général ya fonctionnement ya musala oyo IGF esali avec impact na idéologie. Résultat nyonso eza kitoko po mokonza mboka asepeli pe a féliciter ki mwana mboka Jules Alenge te na musala waza kosala na ba collaborateur na ye ba inspecteur pe lisusu mwana mboka Jules Alenge Tekei ayebisaki na mokonza mboka ke institution na yo oyo ochangai na kumbela masolo ezali ko respecter vraiment ba norme nyonso na ba ligne éditoriale oyo senga biso to sala yango résultat eza ko monana mokonza mboka Fachi Beton nyonso lekaki kitoko tête à tête fara entre mokonzi na collaborateur na ye na suka na yango Jules Alenge Tekei apesaki maloba epai ya bapandisango pona ko expliquer ndenge nini basolaki na Mukwantombolo pona ko pesa ye rapport général ya musala oyo asali pendant quelque temps oyo azana bâton de commandement ya IGF tala boyende ezalaka Jules Alenge Tekei banda Fachi Beton anomaye azali ko veiller kaka mbongo l'état ba dépense yango esala manandenga bimpiaka te yango ozomona ke ba jalo baza ko bota matango yinso kasi bakokoka te tangu nyonso bazali kosala makita pona koluka komama mwana nzambe lokumu na ye banaye komata ko mata Jules Alenge te mbuma ya CNV Jules Alenge te azana confiance ya mokonza mboka Fachi Beton Mukwantombolo kebana kiyanda erokwela yo soza ko telemela gendarme financier Toti kalakaka kuna na oya po na kobisa bino ke Fachi Beton Mukwantombolo garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki lisusu mwana mboka Miguel Kachal Katem oazali DG ya RSP pona nini bola na reportage oyo. Bana Kinshasa pe Congo mobimba bandeko ya diaspora esenge na bino boye bakake nzambe ya idéologie ya sous-traitance yeyo sous la bénédiction du chef de l'état Fachi Beton Mukwantombolo nde boza komona mwana mboka Miguel Kachal Katem oyo azali DG ya RSP avandi sankunga pe idéologie donc aza ko travailler na vision ya chef de l'état Fachi Beton Mukwantombolo awa boza komona mokonza mboka Fachi Beton ayambaki avec impact na idéologie pour être apé sa rapport et pas mokonza mboka ndenge nini misala eza ko kumamela na domaine na ye kaka na orientation oyo ye moko père de la nation Fachi Beton Mukwantombolo apesela bango directive ya ko fonctionner nyonso wana elekaki kitoko ba développer kitoko Fachi Beton Mukwantombolo a félicité ye po parmi ba collaborateurs ya Fachi Beton oyo ba yokaka Fachi pe balingaka ye pe basalaka pe oyo Fachi alingi mwana mboka Miguel Kachal Katem pe azana kati wana nyonso lekaki kitoko nakobima na ye accordaki interview pa bapandisango ya présidence de la République pour être à expliquer bango kaka ndenge basololaki na Fachi Beton Mukwantombolo po na matali RSP en tout cas Miguel Kachal Katem oza pena na 9,10 oya roboya yo bako opérer 1000 fois sans anesthésie même place eyokani Bana Kinshasa pe mokili mobimba esenge na bino boye bakake actuel commissaire provincial ya ville ya Kinshasa waza kosala intérim yeyo kombo na ye colonel Sami Muteba Mwanekulu oyo azali officier très compétent pe opérationnel oyo atosaka ba instruction ya hiérarchie na ye nde bozomone boye aza vraiment mbila ya kosakana te pe aza makasi na terrain azali professionnel na matière ya sécurité awa azui bâton de commandement ya ville ya Kinshasa à l'intérim papa mama mwana mokonzi policier soda to nani tosa mibeko po keba na kiyanda erokwela yo ye kutu asalaka bajete akangaka pe
aza ko faire respecter mibeko ya l'État. Talaneti awa. Yemoko akiti na terrain pour asilisa embouteillage ba côté oyo. Ba événement officiel to ba parade aza ko contrôler chaque policier ndenge nini azali ko se tenir, ndenge nini alati teni, ndenge nini atelemeli pour na kolakisa professionnalisme na ye. Même na niveau ya ba rei bota neti mo eloko oyo. Nyonso oyo eza kolakisa bino ke mikolo oyo Colonel Sami Muteba Mwanenkulu azali ne kokita na ba terrain souci na ya liboso ezali ko battre la population na biloko na bango pe kulu na vraiment et si la ville province ya Kinshasa malgré que c'est l'investigation ya biso magazine Info 15 RDC to monikel côté logistique la police ezala mwa kokoso yango tosengi na ba autorité compétente entre autres vice-premier ministre et premier ministre intérieur na biso Jacquemain Chabani pe le sous-commissaire général ya la police général Benjamin Longaboni botia ba moyen pe logistique ezala ozage na ba policier ya mboka na biso ezala pona kosisa kuluna ezala pona ba descente ezala pe pona prime na bango po musala ezala avec impact na idéologie. Colonel Sami Muteba aza pena ko répondre na ba norme wana tala oyo kosala baventure kebana kiyanda erokwela yo bikumela mwanza na bikumba kumba na mituka mpavala oyo erulukisa batu bakufa ebele na mboka oyo kasi bolanda ndenge mutuka oyo ben esali foin na pompage na komina Ngaliema bolanda reportage oyo botala bikamwa oyo esalemi komona chauffeur ya motema malamu boye ezali mbala ya yambo te kasi ezeloko ya kokumisa pe ya kobetela maboko mutuka oyo bozali komona ewutaki likolo akomaki na problème ya frein kasi tellement chauffeur aza mayele mingi aboyi koboma bamonta nde aye kosilisa course na ye bisika oyo bozali komona ndenge population atondi inquiétude etondi na mitema batu poete komona mutu ya motema ya malamu boye aboyi ba innocent bakufa aboyi kosala mabe epesi pasi kasi epesi esengo po tolingaki totanga bibembe koleka kutu oyo esalamaki na prison centrale ya Makala po ndenge alingaki kobanda koramase bango tia koma na pont ya cinquantenaire to pe na saut de mouton mabe elingaki kozala boyoka mwa lutonadio ya ndeko azalaki ndenge alobaki oyo azokita oyo sikoyo tanga moni ye na mosika azoya ya na vitesse akimi ye sikoyo kuta moto amimile biske akimi akimi na alikomamuta moto na dekita tala bachauffeur ya boye baza batu ya kofelicite po kosala eloko ya boye kobatela milimo ya batu ya nzambe pe ya bapeuple congolais koboya kotangisa makila pe koboya kolelisa ba famille nzamba pambola yo asunga yo abakiselo bambule ebele po ya boye soki misusu Vidéo du jour ya mokolo lelo Nathan Bia ingénieur international idéologie ya Kabasele kuya na mai Makambo sala ezalaka te. Ezalaka te. Mais bongo makambo bazo sala ezalaka. Bango makambo bazo sala ba soutenir on a fait aba dans un droit réagir bongo ta. Anniversaire aba na yo moko invité batozo silika ndengwana. Ah, il fallait pas laisser il fallait beta bongo bongo donc ça faute ngai. Oui, eza faute na yo, ozu gâteau aba na vraiment chéri olembelo devant batu. Ah, ngamna leki gâteau bana. Na sa papa zo bakasa. Olinga la sayo. Après na bando bina na tema kelele. Allez après na lié na dundi gâteau bana. Chantal na moni di jatel tangeleki. Ngakala umeki yozuko. Yo zalaka bongo soto badu so no comme ka makambo kala bakati no bando sala chéri comme déjà responsable. Yango na zone bakasi responsable les gâteaux bana million pe na sopo. Chantal boni boyeko. Tuti kaka ba invité no ba zelo kono. Bazo eseki singai yango nde elakisaka ke tokomi na suko ya magazine na biso mokwalelo Info 15 RDC pona koyebisa bino ke soko lingi batala yo bakonzi bamona makambo salaka Info 15 RDC yango nde makambo visibilité proximité kaka awa na Info RDC mukili mobimba pona lelo tosuki awa tokuta na bino mbala sima eza koya